Bonjour fidèles amis téléspectateurs, merci encore une fois d'avoir choisi mon émission Le Plateau de Stars avec votre humble servante Berika Kalonga, autrement dit Mercure, la bebe de sa patronne. Voilà, là je vois déjà maman Sarah, maman Sarah depuis Londres. Bon, maman Oyo veut dire que non, à défendre maman Nyon Soya Congo, au niveau à Londres, la femme qui se respecte. Donc voilà, abonnez-vous surtout massivement sur notre chaîne Congo Winner Télévision, vous ne serez jamais dessus. Vos publicités, vos spots, Nyon ceux qui veulent les canaux Congo Winner Télévision, contactez-moi avec le numéro qui est sur le bord de votre écran et on va vraiment causer au solo là. Donc, babi awali solo makambo mama e ai maramango vraiment e bandi babi na Berika Kalonga donc ma solo ne dane kitoko donc na plateau de star vraiment pour na bino na lukela bino ba star nyonso obino botinda nga Berika lukela biso star boy vraiment je suis là disponible pour vous faire plaisir na plateau de star. Donc aujourd'hui avec vous je suis avec Jordan Molo, donc Jordan Molo na minute oyo azo travailler et pas président na biso Elombe, donc il est là-bas actuellement. Donc je suis avec lui et il va parler de lui à Koloba parcours artistique naïe. Donc on a toujours branché na Congo Winner Télévision pardon et vous serez jamais dessus. Donc je suis là pour vous, je travaille vraiment dur, je me donne à fond pour na kozoba news nyonso les cas na plan artistique, donc pour na opé sabino parce que boza wana vraiment pour na rolandanga vraiment bolandaka landaka vraiment et puis suggestion na bino esalanga vraiment bien, donc botikate bolembate donc bolobaka nyonso bozo mona soki bozo mona moi erreur mona sali moi erreur moko boye, donc commentaire la bino salanga vraiment bien comme ça prochainement na bandelango le sous-sauté. Donc voilà, vraiment abonnez-vous. Là je salue mon président, je salue mon président Zuma Tumba Mwamba babi papa na Moïse Mobala Mbinga vraiment o azanga mandazaka ye moko ai babi makamwango olukaki yango bitumbango yango yo babi o azali vraiment makasi ayo obundati kasi donc on a simi déjà makusolo ngo ndenge ezalaka vraiment. Je suis là bino bozo mona na place d'artiste nazali awa na Victoire place d'artiste naebi que non batu nyonso ya Europe partout bako sepe là o ba mona Victoire kala vraiment place d'artiste yango yo o bozo mona donc na tambolaka vraiment partout bo benga je suis disponible ya ko se déplacer na cameraman nga exaucer balobi sok bozo mona ba image ya boy ai mwana oyo azana makambo babi ujana mo simba caméra makasi. Donc voilà, là je cherche déjà Jordan, Jordan, qui déjà pour inviter déjà Jordan a déjà awa na place d'artiste. Donc petit à petit, todo tambola, petit à petit, to reçoit artiste nabiso, to reçoit star nabiso, babi star, basta badala boy, donc bada fier makasi. Donc voilà, comme je vous avais dit tout à l'heure, quand je suis là déjà avec mon invité sur mon plateau, mon invité Jordan Molo, né appelle Sarah Makambu. Actuellement, je vous ai dit tout à l'heure que non, Azo travaillait et pas président nabiso Elombe, donc il va nous dire son évolution, il va nous dire Azana niveau nini. Donc voilà, ils allaient plan artiste, ils allaient bon. Donc Congo Winner Télévision avec ma patronne maman Sarah. Hi, bonjour Jordan. Ouais, bonjour ma soeur, bonjour. Jordan de Moulaye qui est beau comprendre donc voilà Jordan a de on a place d'artiste babi maramounez à l'année bakoto donc babi musicien batunya sa artiste nyo se zaline awa donc to pendant ma belango de to zo star na biso Jordan balandi na yo baluki yo ba fanatique na yo baluki yo yango lomoni ke non akiti sur le terrain pour toyer ba quand même évolution na yo, comment tu évolues siko na minito wana niveau ni. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Merci à mon Dieu parce qu'il m'a accordé au moins le souffle de vue. Merci Nayo Berkia. Donc, et puis na cameraman Nabiso Aboga exaucé. Na patron de la chaîne Nabiso Obi. Maman Sarah na Congo. Congo Winner Télévision. Maman Sarah la patronne à Topé sur Mbotebele. Pour ceux qui me connaissent déjà, c'est bon. Ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente toujours, il y a toujours une énième fois. Moi, c'est Jordan Molo. Moutoumou Kwabu, Moutoumou Valeur, Panankwetou, Moutou Amboji. Donc,
et choqué nango batute yango kombo mulai bo neni biso balu batozalaka bongo mona olali bo lamuki papa na maman babengi kombo mususu olali lamuki babengi su kombo mususu nyonso wana esalaka kombo ya artiste mais c'est Jordan Molo, valeur pour les intimes. En tout cas, pour revenir à votre question tout à l'heure, jusque là ça évolue positivement. Carrière réseau qui kitoko donc mambuzo sala makaka ndenge te okana ngina nzambe donc elobata est grave mon quoi bongo Félix Oise qu'on a PC mbote yaya mais c'est Google aloba nzamba pesa ya pamba te pesa rolia a pesi pena appétit donc selon question na yo soki speed soki vitesse soki carrière comme na niveau nini en tout cas et sala maka ndenge te okana na nzambe azo pesa rolia na appétit donc positif tokos quoi. Ah babi tokos Jordan de Maloba voilà alors artiste à star donc il faut vraiment supporter quoi donc voilà pour vous dire que non je suis avec une star une star mon à plateau il faut ramaboyer ça là donc voilà Jordan babi évolution ezali kitoko ozo évoluer bien mais Jordan babi na nzonzing pena wa trop nzonzinger te pourquoi na groupe ba pekisa nzonzing tondeni te ezalango bongo te omoni to sala boulot wana donc sokolobi que bana groupe Simba baza ba nzonzinger te wana kosi parce que ba téléspectateurs ba hôtel la biso surtout ba internautes au batal la biso na ba chaîne na ba YouTube et tout na ba chaîne na biso mon privé ba monara que non sur 100% ya ba nzonzinger oh lelo ba pataka théâtre à Congo bana Simba peut-être nous occupons une 60% pour na Simba net oyisanga to sanga na ba nzonzinga nani na nzonzing moko boye ceux qui au moni Jordan Molo témoin na Simba au mona d'Acosta ce monde d'Acosta à l'époque au mona masanga Herman Kasongo hein HK TV Herman Kasongo on a PC Mbote Belé donc au mona Herman au mona Exil au mona Bellevue au mona Sila au mona comment ça s'appelle Venabiso ba Loulé ba papa Alain Koutoukolo Baté ba Veluka au mona ba Batuloko là ba na bossa na Top Vision comment il s'appelle encore Bolimbi si pas ndeko na to zapina place moro lobi to zala na ekomomna équipe Priska voilà au mona ba Priska kanu chipi na PC Mbote au mona ba Jérémy Chabani au mona ba masalanga décor ilonga au mona tel so liste na otanga na jusque là non na cité banzonzingera Simba mais tada liste non des ada mulai donc biso to linga na biso te ba bilo moboye ok ça la peut-être ba film moboye ba opesa umbongo o ezana valeur amikate mena Pullman donc M na quartier na bino on so mélange mikate belé mais soki na Pullman peut-être au so ba de mikate donc biso to linga pena ba bénévolat bongote au moins artiste faut chakaye na place na ye ata pomoni lo mamba ba cacher kufa nango biso to sala banzonzing lelo muta ko sa oteke non nga to ba bengi nga ba bisenga cacher nga intel en tout cas ceux qui baza 2 3 4 de les capés ba démentir en émission bino qui passe ba cachette comme isuko likamone ya visibilité comme on a poto posa l'impact o épaté ba na lelo za na raison mambolobi et qui passe maramba cachette lelo théâtre po obima o sala banzonzing de to bengaka to koma ko luka plus moi visibilité na mikili parce que na ko sala nga pe film mo boye ba pesa moi $50 est-ce que caché à monter cause à la $50 non ba pesa $50 peut-être ba encourager nga moi transport moi carburant peut-être qu'andé zalara mais ba foot singa penante et comment est-ce que parti gagnant ça veut dire artiste à comment appelle libéral na point wana fois les cas to boka moi ma bangue belé to ki na ba ndenge mo boye pour to survivre pourquoi parce que to so ba caché il y a moi genre ils ont ça la paix que peut-être et qui s'appelle moi ba film na biso na ba ndenge mo boye pourquoi parce que film au mona côté mususu ezana ba réalisateur mususu ba basé belé na otanga ba vraiment belé ba tena rigueur que ma bangele ke belé té beaucoup plus message et ça là mais il y en a aussi ceux-là oyo pona mangambo tozo betana ma solo mona ba mo le ça film o le message ya film et les gars ma banga nezo le ke belé yimo hôtel film mais tu es angoissé au monde a peine ah mais on a besoin de message mais ma banque est pourquoi parce que tellement ba foot à pena batouté batou bazomi pesa siko na nga retourner na moi liste na 100 personnes bo tourner court métrage mo il y a 3 épisodes aussi ça bango ndeni message et leki li banga ne komi message tala mpe moi des avantages on en a avantage au monde que no bino moko nde bozo valoriser musala na bino te poso to moni ba artiste mususu ya ba pays étranger par exemple nigérien na ebité que no so nigérien mo ko ya au benge to soit na nzonzing mo boye pour na $50
art non a valoriser d'abord art aux na katina mais bino a na Congo na biso na éviter et on va bien nous va cacher mo mais OK les gars pour la visibilité donc on vivra pour la visibilité après visibilité et après voilà après visibilité ba artiste nyonso ya Congo au contredire ngate boule na bango comment ba sala ba groupe pourquoi a mona ga Emsu Kota Zali yazo bima penza te na tête d'affiche et ça la ka mkolo groupe mutazo liambongo bien bango ba soka ba mbongo to benga ba chekete donc ba mbongo ba bonbon ba biscuit et ça la siko que non il faut ba artiste ba artiste belé ba mendiant au moins tant pour comparer biso na ba nigérien et ça la bino mo pesoni bino ba chroniqueur na biso na ba chroniqueuse na biso pourquoi ba to wana pour comparer biso na bango ba to wana bazana une longueur d'avance moi moukié sur quel plan c'est hôtel sur la main d'œuvre ni tout le barabiso ko ko tourner boyer ba l'équipe sont dans l'hôtel on a des artistes talentueux bazana mboko yo on a des caméramans talentueux na mboko ça juste art ba izakati na bango valeur quoi yango ba pesa art na bango valeur kututé mais gouvernement na bango nde mutu et darabango parce que au Nigeria il y a des maisons construites uniquement pour des tournages. Oyebi yango parce que obima liban namboka oyebi comment est-ce que ça fonctionne. Donc na Congo, tangela biso ata cité moko boye o ba tourne ba tongela biso poto sala tournage to futa ba mbongo parce que vous demandez pas c'est ngote bino plus souci que non au tourner OK nzondi mo bo po ba na visibilité d'abord et pourtant il faut pas un souci dans la mamo cholo ba wana so bo senyango bo s'appliquer na mbongo na yebi ke dans la carte de santé bimi carte de santé bimi mais na habité sur Jordan Molopé ana kati mais yo benga miko osta mais carte de santé et bimi ya ba star ya ba artiste donc voilà c'est qui oui pourquoi na c'est qui madame na c'est qui parce que yo aux journalistes ça va spéculation té merci parce que oye pena na source otuna naza moi na ya président Faustin Soukari et Lomé naza artiste et ya groupe Simba mais tant que balanga que non biso to se valoriser raté tu te contredis donc tu veux une chose et puis son contraire à la fois pourquoi parce que déjà net biso et tant que mon ebi que naza moi na ya Lomé et ça na lelo groupe mon côté oyo et tinara bane belé na nzonding ko le groupe Simba alors je mets ma main à couper tournage non sur nzonding so yé okuta moi na Simba makambu o non so ba photo wana ba boye. Ah, mais maman, quand même, nous avons tout le monde. NTPC à président Massoumou, na président Nabiso Elomé que je salue en passant. Balobi carte de santé on a mingi et qu'il y a un groupe Simba. Pourquoi tout ça? Oui, mingi et qu'il y a un groupe Simba. On se contredire. Non, na zongi lisu wana sko zongi singa na zongi lisusu pour mingi balobi que carte wana et que mingi na groupe Simba. Mais pourquoi tout ça? Parce que NTPC et autres ça artiste nyonso. Donc bazo pesa artiste mingi mi oyo kutu babimi kaka lelo basali 5 ans na parcours artistique mais ancien neti babi ancien neti banani ancien bazali ko ancien banani oyo bazuité parce que yo moko lelo oti balanga à peine que no Jordan peut-être yo mbenga artiste mais mususu osino carte sangote non ko na komi abouté yo mo ososoli ke koto no beti mabe parce que jamais ngana ko sanga carte sango tala sikoyo ozalango yo za mbena ebité soki mama chakwana on a ebité soki président à 16 ans lango na ebité soki babi est-ce que ezala artiste mo bela o bela awa normalement il fallait pas personne est-ce que ba kombo wana tangi wana bazala rapper réglo pourquoi parce que ba vie na biso wana na ba mère na biso tangi wana et BLP bayaka pe hein au moins bayaka pe MSU basana ba MTPC bakuta na pe na ba président na biso bazuité ba Gabi bazuité batu musu batala ba hotel makambo pe na musika moi musu hotel na musika peut-être batu musu basala kalika mutongo na pe exemple moko ne on a biso fâché Kalombo ba noso ba biga tout ça ba problème ah qui était son avocat c'était le président Elomé mais est-ce que président Elomé alingi aya ko luka MSU mamba fâché ça neni mwana bokangi boyone non bana il faut pas reconnaître que notre osavien ba papa ba nego musu boko sala pe mikolo ya ba vema sumu mais bon faut pas reconnaître que non na NTPC ba vema sumu to ba dirijaka ba to ba zaboye to approcher bango total sa bango likambu masana ngai Ada Ilunga masana ngai comment il s'appelle Raïs Lubola donc j'espère que
bango ba retrouver président Lombe que non à présenter la biso ton problème il y a masse na biso fâché président bité yo monde démarche wana to ke nango balandaki processus le fâché kalo mara libanda est-ce que fâché ke na makala donc ça vous prouve que batu mususu entre autres na question tuninga wana naza vraiment ko se résigner na tanga ba kombo batu mais il y a de ceux-là oyo to mamango bandi tango yoki lo mo na spéculation oyo mo bi na terre ta Congo nazo peser. J'ai fait autant d'années dans une expérience, mon songolo pakala. Je ne vais pas, non, tu viendras palper la réalité du doigt, ça veut dire, tant que quelqu'un m'a dit, ça n'a contact na bango. Au bien maman, allons de gonanga Faustin, na mon lika muboye zandeni a éclaircir yo. Allo, de gonanga Bodo. Allo, de gonanga Masumu, lika oké le gamo boye a éclaircir yo. Ah, t'as zo senga boye, zo senga boye, zo senga boye. Injustice mo boye, salemi wana. Yone muto ben ngo bongo. Yone muto ben ngo bongo. Pas pour rien, on ce sujet oyo. Mais pourtant yo mo aux artistes au salle ba film belé minene na poto. Aux en cotation bien na bato benga ngai na ba Suisse na ba Canada to solo na bango bien aux bien côté libanda mboka organiser ba tournage oyebi passe wana nezalara au sala tournage comité na suka de ka ba calcul na obetaki na ba transport aux opesa batu na moi ba frais de région aux opesa batu on se retrouver boy msusu moi 5 personnes moi 6 personnes mo boy parce que le même feed ba mo maman Berke est-ce que ça neni au moins M ah non ça boy neni neni yo sauver ka tabwe mutalo pesi a sauver ka boy le roi ya su ndemo na ba ningate a nyongela ope ah ngapena film à chaque fois nous mona film ah film pena na joie makasi mais na zo l'autre côté or que ozalaki débordé ce qui bureau ezalaki que bureau nemte sala musala wana makamone nge ezalate donc biso ba artiste peut to tika minene tant likamo bezali to yoki ngata na ba spéculation to lingasko to koma to yo kango na ba source mo boy sûr vérifiable palpable parce que ba ambiguïté et longwa ba kai o ezako voiler biso ba bloko to yo ba spéculation wana et longwa tout ça la peine boulango ndenge zalra ça veut dire pas de bouche à l'oreille mais to ya peine to palper la réalité du doigt. Moi je pense que c'est ça. Jordan Molo nazalra na ba film abatu mais ba film monsieur comment boy Berki a yo ko salisa film na peut-être au produire mon tonting mo boy ça na cop moi mi kileye yo produire ndenge yo produire bongo Robin a pe ba masse na biso mo ba masse pe ba to la bango yo bengi bango yo muto bengi ngaité. Mais Master Mora Monique, on a filmé intervention, voulais-je dire, il y a Jordan et ils ont la très capitale. À contacter Jordan, film Mobo Ezali, il y a un film en Ocha Elongi. On a peine par rapport à la relation, la visibilité, la ngami kili, na ya ngai ko jouer na film. Mais tant on a yé ko jouer na film, madame. Na mutu ko nga peut-être na chez moi carburant et c'est ngafo carburant ne zonga. Ce qui na ya kalta na wewa, na tournage, na ina bagage pour na aider film et ça la bien. On joue Moutambongo, on joue boy, patron peut-être d'entreprise par rapport il y a idée, il y a film et il y a personnage. Pour na sa personnage té, na salle na olingana ça un personnage et bala nana rôle. Yo yebi. Na olingana na ba veste bien, na ba cravate bien, na ba chemise bien, na ba nina bien. Siko ko yana ba biloko wana nyonso ya bien wana. Et ko sala nini? Et aussi ngana na sac ya munene, na tamula na bureau na ngamoko. Na bureau na ngamoko amimela ngata sac to zoba moto to ya tournage mais tant to ya tournage wana tournage esili tournage moto abengisi ngana tournage ezalaki ya yete tournage ezalaki ya yo Berkia yo opesa nga peine importance mingi te po ani po yo moto bengisa ngate on a bisa yo wana banzonzinger ba sel sa ba film ba yebi ba difficulté wana yo pe oyebi mamba ba film ndenge ezalaka yo otina masa peut-être sila na invité na yo Mutu roi Jordan Molo mutu voilà on a tourné film na peut être pesa nga $10 ya futaka transport na tani na journée na ngai na BBC na journée na ngai c'est na ke na ngai makambu il y a parce que un artiste c'est aussi un créateur d'emploi lelo excusez-moi tout mon travail pe na ba média to na mbebele donc tango bengi ngai na horaire na nga tango na insérer makambu na yo et casser nga makambu na ngai belé fait na sala so mamnangana na sali yango te po na honorer invitation na bino na ye tournage na bino na soka nango na zui 10 balles wana na opesa $5 pas muto mi masak na ngai po essayer moi bien na gâcher pe journée na ye to na futa moto to na luka ilo mo ya odame to na baya ta mo boki et ça ngata mo bien to na sala neni donc imaginez-vous un peu mbala simaso benga tournage ya bongo na oyate carte sur table
Voilà, donc comprenez que je suis avec Jordan sur notre plateau, donc voilà. Jordan a maloba, babi maloba, il est comme ça. Donc Moussa il est comme maloba, Jordan maloba, donc voilà. Il y a le barara, avec éclaircir à la place, moi, nous, Ezalaki, à éclaircir, donc voilà. Donc Jordan, mais n'a évité, na monde activiste n'a biso ya lelo. Contradiction est comme vraiment makasi. Donc la contradiction on a comme bien makasi, problème OK neboé, tozonga boé, problème entre vous, il y a pas l'amour entre vous, problème. Problème mususu boki ko bongisango entre bino na bino, mais comment on met toujours na internet, croyant que internet est sa solution. Est-ce que conseil ne copé ça na ba jeune oh baza lokola yo, ba jeune talent baza lokola yo. Conseil européen, c'est que s'il y a un problème, vous ne pouvez pas arranger ça parmi vous, entre vous, et puis si là, il faut que Internet. Est-ce qu'Internet est la solution à un problème Nabinoto comment? Là, en tout cas, je serai très bref. Je dirais que non. Internet est la solution. Na ba problème Nabiso, na zoya, na question, mais pour na likamo ba film, to bande ko ba juste un mot sur ça. Ceux qui ont besoin de Jordan Molo, à contacter Ngai. À contacter ngai na pesa numéro na ngana suka ya émission on a besoin na tchelongi na film na on a besoin na moi apport na ngai na écriture peut-être moi apport na ngai na réalisation na moi lo moko boye parce que na za réalisateur na sala ba na ngamoko à privé à contacter ngai et puis na joueur na ba site nyonso je suis sûr que na Top Vision ba mona de longi na ngai na Eco RDC pas Jean Thibaut ba mona bilongi na ngana ba masa film na masa ya na film masa na Zuma je lui salue hein Zuma Tumba papa na Moïse Tumba mobala pembe donc masa na ngai Cédric Zuma en tout cas ba mona ngana ba film na ye ba mona ngai na Bellevue TV passer na ngai Bellevue ba mona ngai na passer na ngai Peshanga ba mona ngai pa Luche Kapanga na Kapanga TV ba mona ngai na HK Herman Kasongo ba mona ngai lelo en tout cas muto za place na posa na ngai a mon partout sur le week-end internet a mon Jordan Molo na kenanga ba tournage mais lorsque je n'ai pas à faire et que na solo na mukolo tournage te na regretter na tournage mo boye pona zo mbongo ya osoma mikate mais na Pullman na quartier na biso na osoma peut-être mikate di mikate na Pullman de mikate en tout cas et simbate donc pona zo ngasiko na question o lobaki wana internet c'est la solution te parce que le loyo to ça en plein 21e siècle to na vitesse dans le monde et zo courir speed moko ya grave. Donc, nous avons la vitesse de dégâts. Vitesse de lelo et ça sous boété des mondes des alaki quelques temps passé. Donc le lo est commis mitakala batuna internet. Ba prosa batuna internet. Makamabwe nous sommes quand même des bantous. Tous ces respectaka, tous en a parents, tous gobé ba connerie ya ba mindelete que non to banda ko s'embrassaner ça veut dire to lia na kabambanga na ba TV devant ba parents na biso et ça pina culture na biso te nous sommes des bateaux nous sommes des Africains on ne peut pas toujours tout copier pas ba occidentaux ça veut dire pour ngai des marches wana za mabe yango moni tangu Mobutu lobaki to ça la retour à l'authenticité je me souviens bien Cardinal Malula a ebisaka to ça la retour te mais to ça la recours à l'authenticité ça veut dire to pona to zo o eza ya bien ya mabe totika mambulelo to zo mona oyo o passer ki ngande boyena mwasi bonane ni boy tangu yo exemple moko Berki ando zaboy ozana problème na papa par exemple ozi makambu ya mobali na yo oye o tchango na internet pour internet sur la bino solution mon entier bataille yango o sali buzz et puis bazino so ba mo benga yo ba pe ba critique o solo lika ne pezalaka after ko solo la wana peut-être yo na papa bokabwani yem tabimi perdant yo longi pour même na internet na tribunal crois-tu que aux asusu na aimabilité oyo mutako zoyo na valeur est-ce que mobali no so linga aya ozo siko akomo banga on a be tout reparler au fond nga on a ba ko publier nga on a ba ko sala nga boye donc tant to même na internet tozo kanza tozo bebisa ba réputation ya ba artiste to ya batu tozande ko bebisa ba réputation na biso moko bato to même rambo wana bongo parce que neti admettons moi si moko boye aux yeux Jordan au publier Jordan na ba ndenge mo boye crois-tu que non aussi si golinga ou bien peut-être na mutu mu valeur mais au bout dans peut-être na carrément boye artiste moi c'est plein sous makasi tant que les longino boye mon na YouTube a publié comme ça na biso donc peut-être je suis le prochain sur la liste à olingate donc moi je pense que attends africain to perdre ba identité na biso to perdre ba bonne manière te lelo to za ba artiste to za ba taminene to za ba éducateur à masse mais na éviter
parmi biso ils ont ba mususu ba koyaka bongo mais ils ont ba mususu ba tana bango net ba biso oyo on ne partait pas à l'école chauffer les bancs de l'école mais on partait à l'école accumuler des matières, on partait étudier le tout ça la fierté à mboka, tout ça la fierté à ba parents, tout ça la fierté à ba groupe tout ça nango donc c'est un peu ça. Jordan Molo est là mais Idewana et Zapena Malamouté selon Gaï. Voilà, donc vous avez suivi Jordan Molo selon l'idée c'est pas bien c'est faux mais on est sur internet il y a bien parce que internet c'est un mot internellement donc il y a des problèmes sur internet et les autres cas ils ont gravé à ta donc faisait vraiment l'effort entre vous les artistes tous ceux commis déjà mon corps famille mon corps on doit arranger s'il y a un problème to bengani to sololi to bomi moto et non ya omema on a internet et ça là vraiment bien té vraiment Jordan OK non vraiment musika té na habité na vie artistique na yo ça déjà combien de années na vie artistique na yo et puis quel avantage na ba désavantage nini yo aujourd'hui depuis au bandi monde art. En tout cas merci beaucoup pour cette question là na carrière na ngai topé na vie artistique na ngai. Je pense que j'ai fait pas mal d'années déjà là pour être dans une scène professionnelle. C'est depuis 2008 que je suis dans l'art dramatique congolais comme étant professionnel. Na kolu cinéma, na ibaka na banana kolu cinéma. Après j'ai été à la gloire et pas mamoulé anda ya na pesi mbotebele na kolu cinéma pas ya papi wichima na pesi mbotebele. Et puis, dans l'équipe Apo Firenze et les parfums de bonne odeur, la racine pivotante, mon papa, le roi Limkoyi. Na Pession Motebele na Belgique, na mère na biso la reine des Amunda. Et puis, na Bossanité, na leka sous parler en na lobby déjà, Maman Kalunga, na Pipsi Yende, c'est un biso joli qui fout à Kalunga, na Pipsi Yende, na Segras. Après, on a évolué à peine à Étoile du Berger, pas Alisala. Après, je pense que directement on a intégré le groupe Simba. Depuis l'intégré le groupe Simba, ça fait 3 ans déjà dans le groupe Simba et puis bilan et ça très positif. Inconvénient on a coûté en ango na que ce que salana nous art d'une manière amateur na ba groupe moro boye oyo et banate et ça passe parce que to beta ba makolo aussi c'est un tournage boye leader à côté na karakei bino pena ce tournage yango bozala M sukota ba iniki kuna ba campus bo kitati ba rompoinga ba saki na bilamba na sima mbula pene beti na ba wana za mauvais souvenir na ngai na betela mbula et puis na zonga makolo tindaku en tout cas na pesa nzambe merci pour na kota uti na carrière na ngai loko eza aro biso to lingai na makila loko kota uti na carrière na ngati kota commission en tout cas non c'est ça positif ba souvenir a bien on a za nango et ça que non. Depuis na kota groupe Simba nazo vivre stabilité na vie nanga na carrière nangai na ba relation nangai en tout cas eza ko évoluer très positif lelo je ne vis que de l'art nazara na groupe Simba je suis salarié na groupe Simba isala nga bien nazo ba relation msou libanda ba film msou na ko kendete depuis na koma na Simba e fongole langa ba porte belé merci beaucoup à mon papa le président Faustin Soukari et Lombe, merci beaucoup na chance au PSNGAI mwana na yo, au Tianga Pembe na yo en tout cas beaucoup de respect. Merci beaucoup na ba chef na ngai so banzima ngai pe ba pesa ngai à tout le temps parole. Tant ba mona kanaza disponible, ne présent ça lo baka distribuer les gens qui sont disponibles. Ba chef na ngai Papa Luka, notre CG, Venanga Loulé, notre script et puis Venanga Alain, Vebongos, Maman Aziza, bango nyonso, sœur nanga Belvi Kanda, Belvi Kandi, abenga nga toutefois la intervention dans le film et puis elle me paye très bien Belvi Kandi et Salinga bien merci beaucoup. Ok donc voilà nous sommes arrivés à la fin de notre émission, le plateau d'artistes avec votre humble servante Berika Kalonga. Donc je vous avais dit que j'étais avec Jordan, un peu Bomoni Jordan, à détailler quand même parcours artistique. Vous avez compris qui est Jordan, son évolution, voilà. Donc dernier mot pour comme vraiment dans cette émission, la landinayo, la fanatique nayo, quelques minutes seulement. Dernier mot, en tout cas pour Nalelo. Na sipila rozana plateau na yo donc yango na telemeli molimo wana dernier mois ande pour na lelo pour na libelate pour kozana plateau na yo ezala toujours elengi ko partager na yo ba information ba source boye en tout cas dernier mot nga pour na lelo eza que non
bato nyonso bazwi libaku olanda ngai na bandako na pesi bango lisusu mbote une fois de plus bato nyonso ngai na beti bango libaku peut-être na badur na ngai na koloba na nga moi je pense pas que est-ce que to fingi mutu voilà donc to lobata le roi papa Molière vele malemba donc le grand Niaou to fingi mutu te to tongi mutu te to lobika o eza ya solo pour na carrière na biso na ba difficulté biso ba congolais to kuta na ngo to za besoin gouvernement na biso et tchaka biso pe pour na marambo to sala donc bato na biso peta ba palais to tournaka ba biloko bongo et sala biso pe bien to souffrira mingi na ba matériel ça veut dire ba caméra biso sala ngo boulot et ça un peu professionnalité et puis na ba espace à retourner to benga mingi ba site ya tournage et ça la moi mingi te à part ça na pesi mbote na bato nyonso balinga ngai na pesi mbote na Cédric Zuma Tumba masa na ngai le président Zuma babezo bangisa bango mabe papa olandi bango so tekuna donc kuneza bitumba donc no yo wana bapuku bakoti madusu wapi na biso TV na bomba te na lobi vérité donc ça n'engage que moi mutu mu valeur na pesi mbote na Dorcas Dodo la Dociel na Suisse na pesi mbote na maître Ami Gonvenga na pesi mbote na Sadam Mbengi na pesi mbote na Fabrice Katotongo de Chicago mon pote maître Ami Gonvenga ya mama Tina venanga Thierry Louvidi les plafonds de Ngiri ya mama Sandra Mylène Singoma en tout cas banos balinga ngai na bosani côté nzete les saga bakata raté t-shirt là na masanga regente là je vous OK merci beaucoup donc voilà nous sommes arrivés à la fin de notre émission je salue ma maman Sarah depuis Londres donc je salue Dani Kalonga Fiston Kalonga toute la famille Kalonga je vous aime bien et on se retrouve très prochainement bye.